Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutu nyonso oya kolanda émission nanga na mkola lelo ngande kuna bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Mama bijoux d'or na ye kaka kotiela bino mwa voice moko na ndenge ndeko na biso ya mwasi azosenga Karine Mokonzi merci. Et puis ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Grace Mbizi alobi koyeba kovanda na batu. Donc, c'est-à-dire, makabuyo soto ebima na mokili, il faut ete ya biso, ndeko mwasi azongi mutu. Je pense que makambo barando ba fitilité ya kofinga ba mama ya batu Grace Mbizi on dirait a osala lisusu te. Makambo ebima na mokili ezala apo na biso tozwa ba leçon. Hein? Donc tozwa ba leçon ngana lubaka. Donc toza famille et puis toza bana nzambe kofinga ezalaka éducation te. Et puis kofinga ezali sumu. Surtout mutu asali elo côté kofinga ka parent mutu kofinga bana ezalaka vraiment malamu te parce que yo mama oza na bana. Pourquoi que ne kofinga mwana muninga? Yo mama ozape na mama oya bota yo. Pourquoi que ne kofinga mama ya muninga? En tout cas bolanda notre sœur na kombo ya Grace Mbizi. Ye moko alobi na munoko na ye alobi Karine merci et puis alobi soki azongi ya uti braza azana eloko oya kosala pona Karine Mokonzi. Alobi lisusu nini ke ete il faut ka koyeba kovanda na batu. Donc kosala mutu mabete parce que totambola ka mukolo mususu omona libanga moye bambi oyebi place libanga moye uti te. Hein kolinga kozala na ba conflit moko inutile te. Parce que ça sert à rien. C'est total bien. Problème na bango mingi zalarake. Ba welela elo côté kaka ovandi bobi bona bando fiko attaquer muto pona talamaka. Na banda ko finga mama ya intel pona batu batiangaka. Pona babone ba ya ebele pona batu batala nazo ba vie. Parce que biso communauté na biso to lingi mingi côté ya buzoba. Tolingi côté moko bafinga makambo ya salite, tolingi côté moko boye ba discussion moko inutile, tout ça ko apprendre penza elo côté na kati ya internet awa. Donc il faut koye baka ko vanda na bato parce que on sait jamais. Muto sa il solobi oyebi ete bolanda. Gracia. Oui, Karine. Natindeli yo ba preuve nyonso ezakute pas GG dans zone selo mbongo nyonso ekoke c'est lokola 1615 donc to ana live à moi liloba na 1615 € ekoki. Merci beaucoup vraiment. Merci na batno soto vraiment merci. Otina bakombo na bango otana osonga. Te batu musu balingi batanga na bango komona bango te ba o ba olinga na otindelo ba musu balingi na bango te kombo ebima. D'accord, ok. Merci beaucoup vraiment. Merci. Merci. Maintenant on peut s'accorder batu conseil moko. Tous à la bien na batu no soto. Lobi ya mutu to ebite. Fi ya mutu eza mystère. To ebi lobi te. Merci, merci Nabatino Soto. Merci vraiment Zamba pour la pino. Gracia. Voler à journée, une question à souka, voler à journée. Ngano pour la zala clair. Na buto no somba bieka na buto pour la zala clair. Pour la linga okosa te na bano linga te na somba biye na mbongo te na okuma kuna basoni la kanga na bano linga na invité basoni parce que batu mususu bazo lopo bazo selanga na aéroport na moni na siko kolanda nga te bon salu elote grâce kolanda mamona te muto zelo na aéroport bon saloni ah toi na poto même kuna na Afrique de aso bande kono ba yebi aéro kita boyo zoyo muto salu eloko azato bomi mutu te atika avançon na kati oh bomi mutu te bon zelo ke bon saloni grâce yo beaucoup mi ko lenga mamona bon na peut-être un choc posant à matanga c'est normal émotion aux Brazzaville
Même toi, ça, le mot oui. Tout à l'heure, na bana kosola na mo na bana solola na ya Jolie Mayala. Omoni na makambo nga na moni Karim. Yo omoni yango te. Nga mna vivre makambo oyo Karim. Donc nga na omona bato nyonso to bakomi na motema mabe. Donc na omona bato nyonso to baza ba donc peut-être je sais pas faut les canaux pour na moi traumatisé donc na omona moto bien na donc azate. Donc na omona bato même temps na otambo na omona bato nyonso ata moto apesi nga mbote na omona ka na vraiment traumatisé Karim naza bien te. D'accord. T'es prompt, t'es courage. Donc, on les assure, les gars, ont bien si quoi. Grâce à tout à l'heure billet, tout à l'heure prix à billet. Les lobby non t'as la billet, non t'as la lobby, non t'as la voir la lobby ou bien après demain, bien sûr après demain 11h60. Ok, pas de problème. Courage, Bisso. Par n'absolu, tu gagnes tout ça là. Merci vraiment, merci. Merci vraiment, Karine Zamba Pambolo. Vraiment, merci beaucoup. Nana Likambolo Bate. Maintenant, on zonga. Naibi onga no sala pona yo. Naningi na lobate po. Nasa piente. Mena kende na zonga. Problème. Pona yo, ateza mbongo te. Meka pona o. Usadi pona nga. Mokile kumona kaka. Tes problèmes, c'est la famille. C'est la famille. Bah, il y a un bâton sous un numéro, non, il n'y a pas libre au Baotinda. Il n'y a pas de problème. Biso to bandolande la kaka total, biso pende na exécution, c'est bon. Bah, descend bassin Afrique et zangate. Na bengi pe Madame Jolie, mais bah, obi ba oyebi c'est lobby. Oh, pas ça la kaka nyonso no tue au courant donc. Petit kio. Merci GG Père, merci la GG. Merci Grâce Mbizi. Toi, on a Josiane Mondele, une fille capable. Merci, merci. Merci. Rien. Zambazano. On va passer au Kenya. Maman, on bundaka la Karine Mokonzi, habitu maman ngoyo. Ça va dans la bakaliti, dans la 1500 €. À cause de ma fiche à ma perruque de Chine. Ok, là. Comment rappelle ça, c'est au moment où on a raté quand on a été. Gigi doit na matanga. C'est de dire na matanga Gigi. Mode batanga. Ya on va faire le bassin à bindele bato ba monyango j'ai vas à dire batanga na de la cabo. Chauffeur baron pour la baron de la avec eso. Ah non solo là, c'est quand tu yoka. Ah ça t'es Ah, ok. Nabi, na Braza, qu'on a quitté na Air France. Makita na Maya. Ok, okay, but. Yuga Maya. Kita kuna na Maya. Na baby liki ya nyoso. Bandimi nyoso bakoyimba chinois. Eliki o bachela kinga etage asuka ngande plafond na bimisela ba Rachel ya chéri. Na la ba sac ya chéri, na la ba chette na mituka chéri na mukanda. Na je eliki ya nyoso na la Chine. Nde loko ba okokolala te. Siko se bino ba okokolala te po mutu amemeli bino eliki na la Chine. Ngai tant que maire de la Chine automatiquement na s'imposer. Bo simbe te aussi longtemps na za. Oui. Po ya kufi po nekolo. Ya kufi po na la Chine. Donc sinon au sala musala. Toko lelisa grâce maman bango okunda manoner. O vandeli grâce biso pe to vandeli yo. Esilit. À part quand biso to ana limite to finga mama mutute papa mutute mwana mutute. Biso to finga ka yo moko mutu. Mende to zope chinois na biso asika betara ba album peso ki ye to niati pe ka album na miniature. Pas trop c'est trop. Bon comment traumatiser muninga comme yo Karine nga na monyo ndese na kundi mama na sous na réseaux sociaux te oh sans grâce mbizi bino nyonso na yeba réseaux sociaux ba mikala
Nanya eba réseaux sociaux. Bino so botala grâce mbizi na YouTube botala e. Dende bokoma pembeni e a parmi ba rêve na bino. Mais boza pe na respect. Boza quand même na moi respect muke ya muto tala na téléphone. Akomi pe ko bengo na téléphone bokomi ba camarade. Bino boko batela ta wana te. Yo gloria yo mwana musala grâce au photo chaque fin du mois zo fungola munoko grâce à Sopani Konas. Grâce à Sopani nani? Ya Sopani 2025, yo Sopana 2015, yo na ena Sopana. C'est grâce à Sopani na 500, yo Sopana na 20 euros. O lele na 20 euros, ba longolo ma kwanza na pese yo 100, yo na ye. Il n'y a pas match, ma chérie. Il n'y a pas match, bokanga bambanga. Il n'y a pas match. Oh mususu wana elela ofinga grâce mbizi nazaga na kinya ebinga te na sala première sona papa ve abela liboma na pota banda ofinga nga moku banda na bota bana na mona poto te na sala première so abela liboma finganga mais na koma poto na mtaliboso abenganga ouais c'est la chou oui combien de rendez-vous na beti sai poto allo babanga nzambe mami mi témoin Myriam Mokonzi na nda kwa Myriam Mokonzi voilà c'est la chou Mokonzi oui. Nana ero constaté na cheka nzamba lola témoin na che mutu te batanga komba nzambe pamba te ma Myriam Mokonzi témoin na nda kwa mami mi na kana kini mutu afinga nga mutu okana nyata poto na cha numéro na Facebook ne fais pas ça laisse na cha numéro na Facebook mutu abenganga allo a se présenter yaya kozano mambwana mabete na minute yo mto kangi poto ndengo ye to mona na Tour Eiffel moi photo to ningisa na boya nanga amona ngaka na ye Belgique matama makero o anel ka yepa sundoli bana ayembangu kotala nga amona ngaka la moni botanga na Facebook ko nga bako témoin yaya amona ngaka na photo na anel kanda zongela kofinga nga. Donc pour moi la ke akozaka kaka zoba vina mobimba bandaka ko finga nga parce que o finga nga na ebiote na en Afrique na epoto oyo lukanga na bini so na pio ba rendez-vous manqué na télévision na Tour Eiffel 3 fois so ki 2 fois so na bo santé o tinela nga na photo oza na Tour Eiffel o vandili ko amutu ko zozela nga na zo biso pe na okoma mami mi ebisinga OK. Non, non, que tu connais tout refait. You am pas na poto ne bela ba rando na ngo. Vanda. Era monaga sutuka na ade na Belgique na Nelka. Makero. Ndo monya zongela ko finga nga. Po mona kaza bet. Azongeli ko finga nga na reponda kete. Mais na sala baby shower na mona muto ana interdiction so ki interdiction obima France. Akati sa frontière mbangu na baby shower oka sonite muto finga rapanda bane a reponda côté yo moko ya ko lobisi a lobisi pe yo calmement ozongi no banjo finga ki para ote o yepe na baby shower yo wano bukuti muko wa soso o meli po bimi okay po zongeli no ko finga mais na mariage obendi na chinio na mona bat baluka ki camarade bat bana nzala relation na mona bat bakoko kufa pona muninga mwasi ko leka ba fia réseaux sociaux na mona ti nanu na mona te po ngaso ida na finga mutu makasi bongo no yena nga mamnoti pono otala ki ete malamu ata ye pa finga nga to ye mutatumbola nga mais so nga ka mna tumbola ko na finga ko osama mno na ye lisusu ozo bi ma bet for date po to finga nga na répondre à côté. Mais la manifestation nga ocheli en make-up présente olinga mona li papa so le kate olinga mona servir za le kate ba whisky et sili puis nga bouteille mona na Karine ka kula ki majorité ke zongi olingi ko mona panache le kate na lobby ya masange sili ata whisky zati ata ndambu poto songa nango okoma na camarade ba service likolo ko lokota ba whisky ba ndambo zonga nango. Au finga do ça dure même au finga lelo na okamwa te pondengo zo finga lelo so kana bino sa mariage religieux lelo okosa otoyokani wana fete okete wana oyambangu otoyokani botambola na banzala koluka place lipekaso sweza po ezaka so finga ka mutu bolobani na mutu wana otika parce que oloba ke na finga kaya salangelo te meto soli na biso bien na bwa kisananga. Oui, na box sananga. Mais so mo monyo solo lina mutanga po yo fingi ma chérie, t'es folle.
ma chérie, ça se voit que Zoko djembe là parce que herba solisako, c'est quand la solution le loti que finga. Nga parce qu'on a sauté. Nga pe la solisako te faire la chou au kofinga nga toute ta vie. Il est important que yo bando bimi énergie, au ko sangisa mokili mobimba. Et puis yo prise no beta o. Sangisa batu nyonso no bando bendo bango moko beta. L'autre le 18 mars beta tozawa. No banda na ona pana shinde kono famille. Tozana biswawa. Tozawa tovanda. Décembre ekoko. Ko emetre de lambe ko ba ko pa na onde ni ka. Emetre ekoko kaya ya soso ekole la kokoriko. C'est l'élite tozaka kawa. Bako balo le kokoma obiso bangala tokanga akanda te erone ekoki te. Obiso bate Équateur biso tato swani erone koma koloba bongo ne ekoki te toza. Obiso ba la RDC. Biso to ramitema nene bino batangambo bokota mamna bino makamna biso poani bokanisi to ko bomana. To ko boyebi abo changer langage. Eto zonga kama boka moko. Ngana Karine ate yendenge ni to mata masuwa moko bobosani. To ebi de aba mangala to kangango. Et la mère comme maman na kena nga concert à papa Hervé na 4e mois. Na ke concert. To kutani ka na entrée ya muto lati ngonze to bimene nda kunzera moto kutoye Paris. Ngana lati na ba Versace. Na ozela ba kyoko zoela ngana yena kota ba batch kombo na ngeza te kombo na ngeza kina bato ba bracelet bato boza côté ba kofi bazalaki côté ba singular bazalaki na bano yo nani yo kombo mwana nani na bosani o sa featuring na Weranson ba Chili batali kombo na ngeza te ba kyoko luka kota ba bracelet na ozela na biye malili nzambe banda ba kendo zoela nga bracelet ngo. Namalili wana, je vais te taper, tu ne prends plus. Allez, c'est fini, laisse. Namalili wana. Va dans ta chambre. Namalili wana na mona kamutu. Ami zipika ke sharp na non. Madame encore. Oh zoua, ngana zo kama lili te. Zoua, na zui. Non, ne fais pas ça. Non, ne jette pas, mets ici mon amour. D'accord, merci. Et un secrètement bakbaye bate. Bato babaka Karine kanga ba chino na kisi bakabela kete. Secret même ya nzamba simba mitema bato bakabelo nzambe famo na pe motema na yo. Po bato bakabela nga ya atana kwa envoûté ya na envoûtement ngwa ndeni o kwa envoûté na bato mona te. Et puis pour muto ba ke Karine envoûté bato il faut zaka mo pagano pour muto aza chrétien. O kyo chaki silikolo nzambe c'est impossible nzamba ali kolo nyoso. Donc ngana salaka ona monaka que batu basunga kanga bat baokanga mawa ngana likambo mutu na raison na des fois te ngana na sala no itan que Karine Mokonzi te journaliste te ngana zo agir no lo kwa chrétien na zana mwana nzambe à part barando à part ndengo yebelinga so moninga na vie normale nanga tuna esa monanga naza oyo kate na internet ndena olo bebele na oswa na so moninga o mona 2 personnes ondima kute o kantonde na mela kwitcha vana ya. Ok, c'est la place na Lukambongo. Seconde question nanga ezali boye. En tout cas, ndenge ozolo bakete grâce à bomelinga mama te soki na o na sali. Mais na ya sif ke ko fingela o mwana pe ko finga mama Charlotte modelo ye a finga mama Charlotte na ebite so zo lukasu nini de plus oyo ya ko ba ko finga yo. Pona okoka ko revenir na ba décision na yo mais malgré tout bi finga wana mais otali yango te eloko nini penze pousser yo malgré tout osali yango po mafinga wana tout cas même biso to landa yango to sepela te po tozala ba mama mais modèle ya kende na mama Charlotte malgré tout ça mais on continue toujours geste na yo et ça par rapport à ni na succès et ça par rapport mambu nyonso ekomeli biso lelo esi ekomaka na masumu nyonso tosala kaso tozaka en ville lelo eza po nzambe alimbisa biso tout le jour alimbisa biso tout le jour parce que ndenge toka tolongolaka bazemi ndenge tokosaka ndenge toyibaka ndenge ka mambo mabe tosala so nzambe abia bando kontele biso masumu to bato okufa déjà mais soki to se retrouver vivante c'est parce que nzambe alimbisa biso. Pourquoi nga pona limbisa mutu fona tala mesure peut-être na okoma na niveau na soko bomelinga mutu nde na ko tala
ye na kolobisa ka ite na vie ye na kolimbisa ka ite mais aussi longtemps bomelinga motu te yaya mabe nyonso kosala nga soki ebomi nga te ebomi mwana nga te ebomi mama na nga te yaya na kolimbiso mpo nga mo devant Nzambe naza sainte te devant Nzambe naza pe digne te alors bible lobi bako mesure ndenge ozo mesure baninga peut-être na kana lisumu moto elo mo na sala to na problème mo bo Nzambe fo sunganga Nzamba koko sunganga te mais tango omona geste na nga que na limbisi grâce au mokili mombe kamwa omoni pe Nzamba débloquer loko parce que ba sala mambu na musuni ba ebite nga mama na nga na te yanga tous les jours donc ba acte musu na poser na réseaux sociaux na poser na réseaux sociaux mais na sala lango spirituellement et puis na ebi nini ekobota on a salé pas grâce à graine na boaki grâce à ta footinga tata lelo balukelinga to finga ni susu graine wane kobota mbuma et pas mutu mususu Nzambe soko bomi na mbeli ba obomo na mbeli so zo sa malamu ezongelo nga siko effort na ngezalaka surtout so mta senga mabe na bunda na sale malamu Nzamba mona acte na nga ayoka ngata mawa un jour na kota ta lola pona zamu to masumu yaka pona wana apa wana na nga na intérêt ya iloko te na tina grâce comme camarade na te ponga mo ba camarade na tondi de na lembi na lingi sute mais na minute grâce ya na se na ozo camarade na ozo ndeko soki a telemi boromona nga jamais na zapir grâce boromona biso te ke na matina live ndenge to matarana neni ya to seki to zana biso na kopo sala te eza grâce boni bien Karine to kuta na nzia to seki to kuta ni place to save vidéo to zana biso ba pire te. En tout cas bravo pour un geste wana ya solidarité franchement de baloba ke ba muninga malamu na tanga pasi peu importe ba diversité na bino ba différence na bino mais c'est exactement geste moko à féliciter. Maintenant, au etikali, pas ya grâce ndenge bat bazo ko en douter, wana etali vraiment bisoté. Donc c'est ça et c'est aussi la tebino mo bozwa vérité bozwa nini nyonso ya corps bozwa programme nyonso na place salle ba ovanda. L'autre za mardi to banga te nga Karino na pesi bino to benga na dimanche. Mais grâce à Zali personnalité publique, en tout cas, aïe la biso ba réalité ndenge ba matang et comme non pena kilelo et ça la bien parce que toujours compatir naie atika biso ka boyete que ni vidéo ni quoi que ce soit non c'est vidéo ya zana tonsa vidéo te po yenda kufeli mais batu kuna na braza a peine na batu te kaibi au journaliste au caméraman a filmé akoki ko koma sur place au loué mais batu o ka ba ya yo ebi vitesse batu ba koma no ya ba snap ba ko snapper na bango ya to zona biso ba image ata ya cheli biso tata yene na ngote on ebisi yo ya to vanda ka ti dimanche grâce au kita lobby bon ça programme nyonso au monde a bobimisela biso nini ya corps eko za la place boye veiller mortuel ba ko fundaye na cimetière boye au monde ngo avant dimanche zano na kimia ba zela kaka ye. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais comme question. Ouais, t'as la grâce à niveau na côté qui na privé, c'est grâce à t'as la ayebi marama odo na tindela ki abimisango ayebo odo na tindela ki na tindela ko na Christian ayebi marama lobela ki ba sans esprit mo bongo sangisa batu nyonso na ndenge mo to ba kizeng ngana ko vanda bo mutake traiter ngana ngana ko ndima même eloko na teki na zaboye ata na ndela na boti na hôpital mutaela ngai ennemi na ngoi la ngata pampers na ndima ngote pozo ko sombo autorité na nga na ndima ngote ennemi a opé ndenge nini. Bah j'ai pas que ça on a grâce à Mbizi bah on a pas preuve voilà vraiment que ba bimisa que oui $100 on a qui à l'époque biso so baba semba bilokota apo kabelinga sous $100 poza na combien na site quoi qui na kombo ya tabu fat wa qui na kombo ya tabu mutatinzi yo kombo yelanga ya tabu fat na loba yango na rebandela ngo lelo après l'icône ngo ba ke pesa nga $100 pesa nga $100 pona somba nini pona sana ngo nini diko yanga na yaka na malolo kutu pe son âme Loris atindela $50 pa nanga okomo benga nga lo roi nyongo pona $50 bo siko yo pesa nga $50 malolo pe ya son âme Loris oyo finga malolo akufa malolo atindela $50 so pa nanga à l'époque $60 $50 na pesa o mondo koma obenga nga pona $50 à Loris bo yo pesa nga $100 nazana malade ngo yande na koloba te po pesa nga $100 eh walo kuté yo mto senga nga bagi na ngobi na nga soza or natika soza garantie na kabelo lulango bo luka video wana la diva bitinga yo ba nga pandora liboma yakate Mbizi abra Villoise te bo chuko kosa bato aba joka bano auta peut-être ba Rwanda ba ya na Brazzaville akangama mama pa boyane kozonga akangama kuna avana na Brazzaville parce que na Brazzaville to bien
so famille bino na mbongo babenga kingoli so famille na mbongo te babenga ba window bino mo ba window ba yembela takota kiba kena talala kiba simba mais yo grâce mbizi matanga la braza ata bozana mbongo te ba obimisa ta indalala ya te yo mto bibinga la section somba bloka cher. Tu vois comment tu es humilié matanga mama identité zoyebana te ngai membre na famille akufi membo yoka da famille yoka no yokune ningani bandota baba wango tu ba ningani sorti ko wirita ya braza mais yo toujours ba identité na te mama wa rwandaise so kwa rwandaise te wa peut-être gabonaise ou uta o kangama na braza sinon oza braza victoire. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezali nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza la climatiseur, chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou bato mopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo, eza wana po na bino.